ezali na mwa makambo moko tokoki kosolola lelo na kotalela ko ezali liteya ya liloba oyo biso tozali koyoka na ntango oyo na mozindo nango mobimba mpe biso tokotika yango oyo vanda kati na biso na oyo etali liteni ya kotanga na ebandeli na nini natanga na mokuse na mokanda ya ebele Hébreu chapitre 12 na verset 22 ebele 12 na verset 22 bino bopusani na ngomba oyo na Siona oyo ezali site ya Nzambe na bomoi epai nini Jérusalem selese epai oyo ete bulukutu ya bato ya bamwange bazali kobika oyo na lisanga na baoyo ya yambo bakomami kuna na lola oyo nde mosambisi azali ye moko Nzambe na nyonso oyo na milimo oyo ya bato oyo bakuna sembo bakomi vraiment na bonzambe mpe kotalelaka Yesu Kristo oyo azali kotelemeli na koyoka na sika mpe na makila oyo sopanako ezali koloba koleka makila na bele oyo ezali liloba moko ya motuya ezali na makoma ebe mingi kuna na kondima na kala oyo ezali kotatoli ete Nzambe asalingaki kosala lisusu boyokani moko ya sika tokotali mokanda ya Jérémie na chapitre 31 okoboni ete ezali chapitre wana ezali mpe kosolo na ntina ya bozongi ya libota na Nzambe oyo bapanzaki bango bisika nyonso na Jérémie 31 na verset 31 alobi ete tala mikolo ezali koya yango nde Nkolo alobi epai ninga na kosala na ndako na Israel mpe na ndako na Juda oyokani moko ya sika nandiki kokoba kotanga kaka te oyo alingi kotanga yango akokoba kotanga mpona na ndako awa elobi kaka ete Nzambe alingaki kosala boyokani moko ya sika biso toyebi nyonso epai nini ye asalaki boyokani oyo ya kala moko na moko ayebi boyokani oyo ye asalaki kuna na ngomba na Sinai po ezali likabo ya mibeko Nzambe akitaki kuna na ngomba na Sinai pa bandaki koloba na Moïse mpe libota mobimba eyokaki mongongo na Nkolo wana libota batondaki na bobangi mpona ete mongongo na Nzambe elali na nguya mingi ezalaki na moto mpe wana fime ezalaki komata mpe Nzambe akitaki na moto wana mpe azalaki kopesa liloba na ye bato batondaki na kobanga mpe bango basopelaki bango makila ezalaki lolenge wana ete Nzambe afungolaki boyokani ya kala na nzela na Moïse na libota na ye na nzela ya Moïse mpe nsima elaka eyaki ete ya kosala boyokani ya sika mpe nyonso wana ezali katikati na boyokani na sika mpe ezali kotatola na ntina ya boyokani oyo mpo Nzambe akasali mpona ete elaka wana ezali kati na boyokani ya kala Nzambe apesi biso makoki tokoka kotuna ntango nini Nzambe ye akokisaki koyokana wana mpe epai nini abongisaki yango mpe toyoki Nkolo na biso azali koloba na Matthieu chapitre 26 na Matthieu chapitre 26 na verset 28 oyo ezali makila na ngai makila oyo ya koyokana ya sika na ntango na kala libota na buku oyo ya kotanga esopamaki na bakosopelao makila na lolenge wana boyokani ya kala esalamaki me awa tomoni ete mosikoli ye moko apesi makila na ye mpe na nzela makila na ye apesaki bomoi nde mpo na biso mpona bana oyo ya boyokani na sika biso mpe tondimi ete Israel mpe azali na katikati na boyokani oyo ya sika mpe ye mpe akozala
na kati ya makambo ntango yango ekokokisama. Nzambe abandaki na Israel mpe akosukisa na Israel mpe kotalelaka na bangongo mibale ezali na libota oyo ya lingomba ya libota babengi koumela na kati na makambo te pone toloba yango mingi. Ata ndenge nini tokoki kosala, Nzambe azali na mwango na ye, mwango moko ya lobiko mpona mokili na ye. Bongi na biso totika kaka tokoka kokotisa na katikati ya mwango oyo mpe biso tokoma eteni ya makambo Nzambe azali kosala na ntango na biso. Awa na esika tozali na bonsomi tokoka koloba makambo nini Nzambe asali na ntango na biso. Bato miso bakoki koloba ete ezali 4000 ans Nzambe asali boye asali boye. Biso mpe toali kozongisa matondi na ntina yango tozoloba ete ya 2000 ans Nzambe asali boye Nzambe asali boye. Kasi biso tozali kozongisa matondi na makambo nini Nzambe asali na ntango na biso na ekeke na biso. Biso tokoki kopesa litatoli na mosala na ye eleki mayele ya bato batatoli na ndenge nini ye moko azakokisi liloba na ye na ba miracle ebelebele mpe na makambo ya minene. Tokoka kopesa litatoli na makambo nyonso elakamaki mpe oyo ezali kokokisama na miso na biso. Ezali na bilaka mpona Israel, ezali na bilaka mpona lingomba. Na oyo etali ntango na suka ezali komona kuna na kondima na kala mpe na kondima na sika na basango malamu mpe na babuku oyo Polo akoma. Tozali komona makambo nyonso ekoki kokoma na ntango na suka mpona ete biso ali kobika na ntango na suka ebongi na biso tokoka kotana na bozindo oyo ezali liloba oyo ya lisakoli ya lobiko mpona tokoka koza kokambama moko ezali polele na oyo ezali makambo oyo. Yango wana biso tokosala teke tomekameka na makambo ekoki kokoma to ekoki kosalama. Kasi biso toyebi ete Nzambe nde azali kokokisa oyo ye alobaki mpona ete liloba na Nzambe ali koumela seko na seko. Oyo etali makambo abokolaka na mokili oyo liloba na Nzambe mpe ezali koloba yango. Tokotangi na mokanda na Agé chapitre 2 elobeli biso likambo oyo. Agé na chapitre 2 na verset 2 na verset 21. Agé 2:21. Yebisa Jerubabel mokonzi na Juda eyebisa nga na koningisa lola pese na verset 22 ngai na kopanza bokonzi ya bokonzi mpe oyo ezali bokonzi ya mabota mpe nga na kobalula oyo nyonso to libundeli na bango mpe oyo nyonso bazali komata bapunda na bango oyo bapunda mpe bamemi na bango bakokweya mpe makambo ebele koleka. Oyo azali kosangisa makambo oyo azali kosangisa yango na baliboko oyo yango eningani kotalelaki na mokanda ya Hébreu 12 na verset 26 bakomona ete moto na Nzambe mpona na kondima na sika ye azali kozongela elaki oyo yage mpe okomona ete makambo oyo ya bokulaka oyo yango ebongi te kota na mwango oyo Nzambe mokasi abongisa na ntango na suka na oyo etali libota na Israel mpe na libango kotalaka bango nyonso nsima ya kosukisama ya lingomba ya mabota yebete misala mibale oyo kotalama ekolandama na mosala na Eli mpe Moïse bango bakokota na mosala wana kokokana na oyo ekomami na Zacharie chapitre 4 kuna na kondima na sika omoni ete basakoli
voit ces deux hommes de Dieu comme deux oliviers placés à côté du chandelier. Zacharie 4, verset 3. Le chandelier représente l'Église et les deux oliviers, c'est-à-dire les deux prophètes qui apparaîtront. Alors en Israël se trouve à côté du chandelier, en dehors du chandelier, et cela signifie qu'ils ne paraîtront pas pendant l'âge de l'Église, mais uniquement lorsque la totalité des nations seront entrées. Romains chapitre 11, verset 26. Alors Dieu se retournera de nouveau vers Israël et ces deux prophètes annonceront pendant 3 ans et demi la parole du Seigneur à Jérusalem, la parole prophétique. Je le dis en toute sincérité, chaque fois que j'entends que quelqu'un, surtout des frères issus des nations avec leur doctrine trinitaire, quand j'entends qu'ils se rendent auprès du peuple d'Israël pour vouloir convertir les Juifs, cela m'attriste profondément. Ce serait plutôt ces prétendus missionnaires qui devraient d'abord croire publiquement au sein de Dieu, en dehors duquel il n'y a point d'autre avant d'y aller, et qu'on puisse leur dire aussi ceci, ils pourraient s'épargner le voyage. Nous devons respecter le plan du salut de Dieu, exactement tel qu'il nous a été révélé dans sa parole. Lorsque notre frère de Tchétchova a parlé de ce 4e voyage du pape, il en fera encore beaucoup d'autres. Maintenant, imaginez, il y a là cette Madonna noire qui représente exactement et qui l'a fabriquée, je ne sais pas. Mais lorsqu'on pense à cette Madone noire, on voit déjà du noir. Voilà qu'une image morte est censée briller sous le rosaire. Comment cela est-il se faire? Personne ne le sait. Les foules sont tombées, puis tombées encore de la manière la plus religieuse qui soit, sans même se rendre compte. Ils croient que Pierre fut le premier pape. Pierre n'a jamais été le premier pape. Les 3 premiers siècles de l'histoire de l'Église ne connaissaient aucun pape. Il n'y en avait tout simplement pas. Et vous savez que les papes ont toujours été très habiles. À certains moments, ils sont remontés dans l'histoire de l'Église et ont arbitrairement établi une liste. Pierre, puis 45 autres noms, jusqu'à Léon le premier, ou jusqu'à aboutir à Léon le premier. Avec beaucoup d'habileté, ils ont ainsi fabriqué eux-mêmes une succession ininterrompue de papes depuis Pierre jusqu'à 275 papes. Ils ont été suffisamment astucieux pour le faire. Bien que toute l'histoire de l'Église leur donne tort, ils ont établi leur propre liste avec des noms et des dates afin de maintenir les foules dans le mensonge et dans la tromperie. Cela n'a aucune valeur. C'est la falsification de l'histoire de l'Église. Et quiconque a lu l'histoire de l'Église, qu'elle soit catholique ou protestante, celui-là saura que même au Concile de Nicée, en l'an 325, Arius et Athanas, les deux principaux porte-paroles, ne connaissaient encore rien d'une papauté ni d'une primauté de l'évêque de Rome, pas même du concile de Chalcédonie. Évêque ya Roma azala na yango ata conseil ya Calconi wana na 381 makambo wana ezalaki wana te wana sikoyo kokosa ebandi makambo ya lokuta ezali kobakisama mate ya likola
ya dukuta makambo nyonso bongo tolobango na pole pone ete bato bakoki kotelemela esu makambo bazali lisusu te na mangomba bango nyonso tu babaluli longela bango kuna na Rome. Kasi mpona biso etali biso tozali kolongola miso na biso na Rome mpe tozali kotala epai nini Jérusalem ezali epai nini liloba na Nzambe ebimaki na ngomba na Siona kuna kouta na Jérusalem mpe liloba oyo ya ebandeli ya Nzambe na biso kosangisaka kondimana na kala mpe kondimana na sika. Lobi na pokwa natangi lisusu na kiteni ya maloba oyo Frère Branham alobaki kotalaka mokolaka mokilo ndenge ezali kokende oyo liteya na ye ateyaki na 1961 mpe kuna na suka mpe ndeko Branham azali koloba nsima ye kolakisa oyo ezali mwango ya toli na lobiko na Nzambe na suka ndeko Branham alobi ete bino bozali na esengo te, bino bozongela sango malamu bandeko, bozongela na oyo ya ebandeli, bozongela oyo ezalaki na Pentekote, bozongela oyo ya lipamboli oyo ya solo, bokoka kozongela na kombo na Yesu, bozongela libatisi na Molimo Santu, bokoka kozonga na bilembo mpe makambo minene, bozongela kuna na Pentekote. Bwakisa Nzambe na biembongisela na bino mpe bozongela Molimo Santu yende azali moteyi na biso. Kolo na biso ye alobaki na ntango na ye ntango ye akoya molimo oyo ya solo ya komema bino na solo nyonso kotalelaka Jean 16 na verset 13 mpe ndeko Branham azali kobeta lisusu te na makambo ya lobi bozongela sango malamu, bozongela oyo ezalaki na ebandeli, bozongela na oyo nyonso mpe Paul ateyaki, bozongela libatisi lokola yango ye apesaki libatisi. Ye akutanaki na bato oyo bazwaki libatisi ya ndenge mosusu, bapesa bango libatisi ya ndenge mosusu mpe bato wana bazwaki so libatisi na mbala mibale. Kasi ayebisi bango ata biso moko ata mwanji moko awuti na lola ayi koteya biso sango malamu mosusu ye alakela mabe kotela Galate 1 na verset 8. Bozongela sango bandeko na ngai, bozongela sango oyo na suka mpo tokomi na ntango na suka tozali kondima na motema na biso mobimba ete Nzambe azalaki na bato oyo bazalaki kosala mosala na ye. Lelo na memi na ngai oyo ezali buku ya mbongola babengi dictionnaire ya Baalemand oyo ezali kolakisa oyo nini ndenge bangoma na bakatolike ebongisami mpe ya mboka na bango mpe na mokili mobimba ndenge nini baprotestant yango ebongisami yango ekomami buku oyo na Dr. Richman mpe bapandi yango sango na edition wana ya Changle. Nani kotanga kaka oyo ezali kiteni ya moke kotalaka na page 123 bakomi oyo na buku ya mbongola dictionnaire oyo ezali monene koleka ata na ba 1000 page mpe wana bakomi kiteni na bango kuna oyo ezali ngomba ya Branham 1909-1965 azali oyo mopanisi sango ya ba Américain ye abandi na 1940 ya ntango na biso wana buta mwana na ye ya mona ye makambo eleki mayela bato bamwanji kobimela ye mpe makambo ebele ya lola ezalaki kobimela ye ntango azalaki koteya makambo minene eleki mayela ya bato yango ezalaki kokokisama. Wana kotalelaka ntango misato etikaki mpona ete yakoya kokufa yakomaki oyo moteyi na ntango na suka awa biso toyi kotala ete ye nde azali lokola mosakoli na ntango na suka motango motindami ya ntango na suka ye azali Eli mpe ye azali kolanda na boyei na Kristo kati na mateya na ye na oyo ezali ntango na suka ye azalaki kolakisa oyo ezali mwango
ya limbumi sakoli ya nzambe ya ute epai na nzambe mpe azalaki koteya vraiment na ndenge etalimba malamu oyo ali kosambisama ya nzambe mpe kotala ete na Allemagne Branham ateyaki mpe azwaki bato balandaki ye mpe kuna ntango ateyaki na kasuku 1955 ngomba moko esalamaki kuna na Krefeld mpe mokambi nango ezalaki Evald Frank ya botami na 1933 mpe yango epesaki ete ngomba moko kwa kobotama mpe kombo nango ezali mission populaire libre bango bazali kobwakisa omateya ya bato misato oyo libatisi epesami kaka na nkombo na Yesu mpe oyo ezali kobatisa bato mpe bango bazali kobatisa lisusu bato kisikoyo ndeko Frank azali koteyaka mpe azali kopanza sango malamu na babrochure mpe sango malamu ya oyo ndeko na biso Branham tala oyo nga nakoki kotango bango mo bakomi na buku na bango na page 123 omoni ete bato oyo bango mpe bayebi makambo mpe nalingi so kotanga so na bukuse o bango moko bakomi na buku na bango na page 155 Et je vais lire ce qui suit. Page 151. La page 151. Il s'agit du deuxième concile de Vatican. On lit, puisque le deuxième concile du Vatican, dans son décret sur l'œcuménisme, na okobongisa na bango na oitali ecumenisme kutuma sangisi ya mangomba bazali kotala kaka oyo bato bazali kondima banzambe misato bazali kotala na lolenge nini communauté particulière baba oyo mangomba mosusu oyo bazali kobwakisa oyo kondima ya nzambe misato bango bakoki kondima na mpe lokola ba chrétien omoni ete abalakisi biso ete na pole nyonso ezali kaka baoyo bazali kokota na kondima na kondima na bango malakisi na bango ya nzambe misato nde bango bazali kopesa bango esika na katikati ya boyokani oyo ya bato oyo ya monene nzambe azali na bato misato te kasi nzambe azali kaka ye moko mpe nzambe wana ye moko amemonani na likolo lokola tata na sele na kati na mwana mpe amemonisami na nzela ya lingomba na ye na molimo santo kasi ye azali koumela seko na seko nzambe likolo na biso nzambe elongo na biso mpe nzambe kati na biso tata mwana mpe molimo santo ezali kaka nzambe moko mpe nde nzambe ya solo kasi bino bozali komona epai nini bango bazali komema bato komona ete oyo bato bazali kobwakisa lilakiso ya nzambe omisato oyo bango moko basali na bato na ndenge na bango nsima ya konsili ya Nise ngomba oyo ya baroma yazali kosoloba bango banini ete baloba oyo ezali trinité na kokosaka bato nde baloba banzambe misato bato bazali kobwakisa makambo oyo bango bazomona bango lisusu te lokola bato oyo ya nzambe to bakretien na kati na lingomba wana ezali omoni oyo ezali eloka motuya o bango batuni biso toki koyamba bango lokola oyo bazali bato na nzambe to bakretien ndelo batanga susu na mokuse na oyo la page 293 na page 293 nga moko ekamusaki ngai boyebi bino moko ete ndeko Branham azalaki oyo nzambe amemaki ye na ngoyane nyonso mpona balakisa bandeko oyo ezalaki esika na bango kotalelaki na oyo ndenge na bango kolata mpe oyo babiju na bango biloko ya talo mpe na suki awa na katikati ya mokanda na bango ya ndimbola yango balobi nini kolataka babiju mpe bapantalon na basuki oyo ya mikuse yango eboyami tozali kotala na oyo ezali ngomba na Branham bango bayebi makambo ebele biso koleka oyo na oyo biso tozali koleka lokola biso tokutu tokoki kokanisa yo totangi makambo ebele na oyo ezali mwango na lingomba kuna na Swisse mpe na mabuku mosusu mpe sasa yipi kotalaka na dictionnaire oyo balima bakomi
biso tozali kobanga eloko moko te ata nini ekokoma biso tovandi vimela ngwi na maboko na eloba na nzambe mpe soki nzambe azali kati na biso toyebi ete biso ezali ebulukutu koleka ata nini mingi bakokweya to 10,000 bakwei na ngambo mosusu to loboko ya mobali biso tokotelema kaka na eloba na nzambe mpona ete biso nzambe abongisa biso mpe na ngolu na ye biso tokomi kiteni ya liloba oyo. Amen. Lobi tosolaki na tino oyo ya kosangisa mpe ntango tomoni ndenge nini kosangisa yango ekotaki mpe lolenge nini mokili mobimba bango balangwe lokokoka na lonka ndenge ndeko mosakoli Jeremie alobi yango. Ezali na malamu ya koyeba ezali kaka te kondima na sika nde ezali koloba na yango kondima na kala mpe yango etatolaki yango. Basakoli mpe bantoma bango nyonso balakisami na oyo ezalaki na Molimo Santu moko mpe bazali koloba likambo be moko. Otelelaka na Jérémie chapitre 51 na verset 7. Jérémie 51, na Jérémie 51 na verset 7. Babylone était dans la main du Seigneur ezalaki na loboko na nkolo oyo ezali kopo moko oyo vraiment ya wolo qui enivrait toute la terre. Oyo ezalaki kolangwisa mokili mobimba mabotemeli basanga na ye vino na ye mpe bango bazalaki lokola bao balangwe lokola motu oyo qui abuse dans la consommation du vin, alekisi komela masanga pa lango mpe abandi kotambolaka na koninga na ndinga azali koyeba so nzela na ye te mpe balakisi biso na nzela ya molimo oyo babilone monene ozali komona bato mingi bayebi likambo ezali kosolola na ntina awa kondimama oyo ya sika ezali kopesa pole na oyo ya kala oyo ya kala mpe ezali kopesa pole na oyo ya sika na ntina yango tokoki kotanga kosangisa nyonso mibale mpona kotanga toyebi ete oyo babiloni ezalaki kopo moko oyo ya wolo tomoni ete papu mpe azali na biloko to ya wolo batelefone makambo ebelebele ezali ya wolo wana ntango nga nakendaki kotala oyo toyo okomi kuna na epai ya sale na bango ya trésor komona ete babiloni ezalaki kopo oyo ya wolo ezalaki na maboko na nzambe mpe ezali kolangwisa mokili mobimba kasi yeba ete ezali kaka na baponami na nzambe baponami na nzambe bango bazali komela na kopo ya babiloni te kasi bango bazwi kaka oyo kopo ya lobiko bayebi te oyo ezali kokitama moko ya kitoko yango nde epesameli ngai. Amen. Une belle possession m'a été accordée. eloko moko kokitama moko ya malamu epesameli ngai na Jérémie 8 na verset 51 na poasa babiloni ekwei mpe yango ebukani ezali kolela bato bakolela likolo na bango bozwa mafuta ntango mosusu yako ekobikisama mpe nsima litatoli oyo na verset 9 elobi ete tolingaki kobikisa babiloni me kasi ye abiki te. Et allons chacun dans notre pays. Moko na mboka na biso mpona ete oyo kosambisa na ye yango ekomi tikona na lola mpe keti na mapata. Apocalypse chapitre 18. Akotalelaka Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18. tozomina mwambe elobai na biso na mbala misato mpe ezali kaka na ngonga moko oyo bilo monene ya babiloni ezalaki kokonza bakonzi na mokili oyo bango ekopanzana. Apocalypse na verset 10 baoyo nyonso bazali kosala koyokani na bango bakomona ndenge nini oyo pulutulu nango ekomata mpe kokoba susu na mozindo na kotanga na Jérémie 51 na verset 13 na 14. Jérémie 51 13 yo oyo ozali kovanda na bampeme na mai minene
ozali na bozwi mingi ba ete suka na yo ekomi oyo biloko oyo ya makasi ya bozwi Nzambe na bibele ye moko lapinda na monene na ye iyo ngai nakotondisa yo na bato lokola oyo ezali magorodo mpe bango bakotelemela bakogangela yo na oyo ezali mingongo ya bitumba oyo ezali kosimba ngai na ndimbola oyo oyo nazali kotanga lisusu lobi mpe toyi kotanga so na buku monene oyo ya ndimbola omona ndenge nini bapentekotiste na lingomba oyo na baroma bango bayokani mpe bango bazali kosala nini bakwa kotelemela oyo ezali liloba koyokana moko ezali kati na bango ezali ete kaka kondima katikati na banzambe misato bango kondimela mutu kondimela na mutu oyo azali na molimo santo mutu oyo na molimo santo azali mutu ete mutu oyo molimo santo akeseni mpe azali mutu oyo azali na mutu ya mpona yango nde ezali molimo na Nzambe wana nde ezali solo molimo na Nzambe na ebandeli ezalaki kopanza likolo na moto na mai soki otangi na Genèse chapitre 1 verset 1-2 na ebandeli Nzambe akililola mpe na se wana mokili oyo ezalaki ata na ndenge moko te ya koyeba yango ezalaki na molili likolo na oyo ya abime mpe molimo na Nzambe ezalaki kotambola likolo na mai basakoli nyonso bayebaki yango Moïse mpe ayebaki yango Eliya mpe ayebaki yango bango nyonso bayebaki yango moko te akoki koloba na oyo ezali bato mibale to misato kasi bato nyonso baleki koloba kaka na Nzambe moko azali mokonzi moko azali mosambisa mpe mokeli mpe biso tozali kozonga na bosolo na litatoli moko na kondima na kala mpe na kondima na sika mpona lingomba yango ebutongami na moboko ya basakoli mpe ya bantoma wana Yesu Kristo ye moko azali motu na lingomba yango ekomami te na mokanda na Ezayi chapitre 8 talete ngai natie na Sion na libanga moko oyo ezali ya motuya biso toyi kotanga yango na bombangi mingi yango toyi kolongaki ezala na Ezayi chapitre 8 Ezayi chapitre 8 na Isaya chapitre 8 kotalelaki na verset 13 yango ekomami boye te ezali nde nkolo na bibele oyo bino bokoki kobulisa ezali nde ye oyo bino ebongi na bino bobanga na verset 15 ye akozala oyo ndako moko ya bonzambe mpe oyo ezali libango ekokweyisa bato mpona ndako oyo na Israeli yango ekozala monyama mpona oyo ezali bato bazali kobika na Jérusalem na verset 15 talongi ete bato ebele bakokweya na bakotuta libango mpe bakokweya mpe bango bakobukana mpe bango bakolemba oyo ezalaki eloko nini ya kobangisa na ntango ya nkolo na biso bakonzi na mangomba bango bazalaki na ndenge na bango kokanisa mosusu na oyo etali mosikoli bango bazalaki na ndenge na bango kokanisa kokana oyo ezali Nzambe alobaki na eloba na ye zoka bilaka ezalaki ebele kotalaka Genèse 3:15 wana okondi kokokitana oyo ekouti epai na mwasi mpe yango ekoniata motu ya nyoka tina ntango ya elaka oyo te talete mokonzi na azali koya kotalaka Zakari 9:9 mokonzi aya mati na mwa mpunda ya mwana tokomoni ete kotalaka makambo oyo mibale makambo mosusu ezali kotalaka na Miche chapitre 5 ete yo Bethleheme na nzela na yo ekobikma
oyo akodondwa na Israël. Kotelaka Michée chapitre 5 na verset 1. Et il est effectivement né à Bethléem. Solo ya botami na Bethléem, yazali nkolo. Ce Seigneur qui est aussi roi devait devenir homme. Et je vais vous dire pourquoi. Afin d'ôter à la mort la puissance. Car son royaume est un royaume éternel et son règne n'aura pas de fin. Les disciples ont demandé, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et le Seigneur a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments, mais vous recevrez une puissance. Dans Acte 1, verset 7, ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, devait devenir mortel selon la chair. L'avons-nous compris? Dieu avait dit au premier homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, verset 17. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Or, si le royaume de Dieu est un royaume éternel, alors seul les hommes possédant la vie éternelle peuvent y entrer. À quoi servira un royaume éternel si aujourd'hui Jésus est demain je meurs? Ce ne serait pas le royaume de Dieu. Les Saintes Écritures nous disent dans le prophète Ésaïe comme dans Apocalypse que la mort n'existera plus. Et nous le croyons de tout notre cœur. Isaïe chapitre 25, verset 8. Il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car le Seigneur a parlé. Amen. Ainsi le roi des rois devait par le Saint-Esprit courir Marie de son ombre et reproduire cette vie en elle. Cette vie s'est développée et voilà Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus-Christ notre Seigneur, naquit dans ce monde afin que nous qui étions nés dans ce monde, nous puissions obtenir la rédemption. Amen. Non seulement de nos péchés, mais jusqu'à la délivrance de la mort elle-même. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 15, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 55-57. Et Pierre écrit dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 16, que Christ est mort selon la chair, et qu'en esprit il est descendu prêcher aux esprits en prison. Ce sont réellement des passages qu'il faudrait aujourd'hui lire avec instance dans ce lieu. Peut-être allons-nous justement lire ces deux passages et vous verrez pourquoi ils sont importants. 1 Pierre chapitre 3, nous lisons à partir du verset 19. Pour bien utiliser le temps. 1 Pierre 3, verset 19. 1 Pierre 3, verset 19. En esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. C'est vrai qui autrefois avait été infectieux lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé.
pendant la construction de l'arche, wana ntango bango bazalaki kotonga bwato monene dans laquelle un petit nombre de kati na personnes, yango kaka c'est-à-dire mwa 8, bato moke kaka kotalelaka furent sauvés à bato 8 travers to mwambe l'eau. bango babikaki À cela katikati na mai s'ajoute 2 Pierre chapitre 2, na wana mpe tozali 2 kotala Pierre chapitre 2, mpe tolo ya à mibale partir 2 du verset Pierre 4. chapitre 2 na verset 2 Pierre 4 chapitre 2, 2 Pierre chapitre à 2 partir du na verset verset 4. 4 Car mpona si ete Dieu n'a pas épargné soki les anges nzambe qui ont péché, alukaki kolimbisa mais s'il bamwange oyo les a basalaki masumu précipités te dans mpe les soki ye abîmes des atindaki yango na ténèbres, bisika oyo eleki il les molili réserve pour le jugement. mpe yabombi bango wana mpona ntango na bosambisi. Vous voyez bien ozali komona le malamu lien oyo nini avec le verset suivant, kosangana le nini verset ezali 5. koyoka nini ezali na kotango oyo S'il n'a eleki pas mpe na verset épargné 5 l'ancien monde, soki ye mais alimbisaki mokili s'il oyo ya a kala te sauvé kasi soki ye abikisaki nowe le 8e, oyo azalaki ce prédicateur de la 8e justice, motei oyo ya bosembo lorsqu'il fit venir le déluge wana ntango sur le ye monde impie. tindaki mai monene oyo na mokili oyo ya bato bazali ya mabunga Nous ya avons mabe déjà établi le nyonso parallèle wana entre biso Genèse totie chapitre 6 boyokani oyo ezali C'est Luc kotalama na chapitre Genèse 17 6 na Luka chapitre 17 vers le verset 30, otalelaka na verset 30 là où le Seigneur dit epai nini nkolo alobi ce qui arriva au temps de oyo Noé ekomaki na ntango na noa arrivera de même. yango mpe kokóma lolenge moko. Je voudrais le redire aujourd'hui nangi encore. kolobela bino yango lisusu Il lelo ne suffit pas de ezali lire kaka te rapidement. ya kotanga na Ils bombango mangeaient et buvaient, ils se koloba ete mariaient, bazalaki kolia mpe bango et ils bazalaki ne se kobalana doutèrent de rien mpe jusqu'à bango ce que le bazalaki déluge vint. kokanisa eloko C'est moko te vrai, ti mai c'est ainsi moyaki que cela s'est passé. kozipa bango yango Mais nde qui ndenge wana épousait elekaki qui? kasi nani azalaki kobala nani De quoi s'agissait-il yango nini exactement? elekaki na ntango Nous avons wana déjà rappelé hier biso tosi tolobaki yango lobi qu'il se produit aujourd'hui un mélange lelo oyo boyokani comme moko la bisangisa terre sangami n'en a moko jamais connu. lokola nano mokili oyo Et lorsque ebika yango te nous na se oyo toali revenons à kobika Genèse 3, mpe toki tozongi na mokanda ya nous Genèse voyons chapitre qu'Ève 3 fut d'abord séduite tozali par le komona mensonge de l'ennemi. nani yango deja Et depuis lors, azimisamaki na lokuta oyo il y ya a toujours moyini eu des séparations, mpe banda wana bokisini puis ezali à nouveau des mélanges. mpe wana kosangisa Lorsque nous ezali observons le ntango peuple tozali d'Israël, kotala libota na Israele qui nous a été donné comme un exemple, nous bango apesi biso constatons lokola ndimbola mpe tomoni ete qu'il y eut toujours mpe ezalaki des ntango magnifiques nyonso nouveaux départs. ebandeli moko oyo ya malamu Puis venait le temps d'épreuve. mpe nsima Et ezalaki pendant cette ntango oyo ya épreuve, komekama mpe ntango ya komekama chacun oyo devait faire ses moko na preuves, moko ebongaki ete akoya soit kosala rester du côté de Dieu, limoka mpona soit to ete entrer atikala na dans le ngambu mélange. ya nzambe to akota na sangisa Que s'est-il passé selon le yango eloko nini témoignage elekaki de kotelaka Dieu dans litatoli Genèse na chapitre nzambe 6, na avant Genèse que le chapitre déluge 6 ne vienne sur la liboso terre? ete mai monene ekoya kosopama na mokili Puisque oyo le Seigneur a dit, mpona ete nzambe ce qui nde arriva alobaki au temps de oyo Noé arrivera ekomaki de na même ntango Noe lorsque le Fils de yango mpe l'homme kokóma na paraîtra. ntango oyo na Le biso 17 ntango verset mwana 26. nzambe akomonisama le 19 na verset Alors nous 26 avons le droit mpe wana biso nzambe apesi biso et même le makoki devoir d'examiner ces jours auxquels le to Seigneur a bosomi ya fait koyeba référence ete afin de ntango nini nzambe comprendre azali kolobela awa na ntina ete okoya kososola de quoi il s'agit oyo réellement. ezali likambo nini Nous l'avons déjà dit. biso tosi À cette tolobi yango époque, na ntango il wana existait effectivement deux lignées. ezalaki Et na je l'ai bokitani également écrit mibale dans mon livre. mpe ngai nakomi yango na buku na ngai Les scientifiques ont examiné des squelettes. oyo bato na mayele batali oyo ezali mikwa ya bato bandeki kolukaluka mpe Ici, balobi babi il y a awa une espèce qu'on ne peut pas classifier. ezali na En anglais comme en lolenge allemand, moko oyo d'ailleurs, biso ozali tout le toyeba te monde connaît mikwa oyo l'expression tokoki koyeba de te tokotia missing yango link. wana Oui, mpona le bazali chaînon koloba manquant. oyo oyo Autrement ezali dit, ici il manque quelque chose. bomoi Voici moko une ezangi espèce, voici une autre. babete Ici tala est l'homme, awa eloko là moko l'animal. awa tomoni Mais motu awa entre les tomoni deux, il banyama manque un kasi chaînon.
kati na bango mibale ezali Selon la kozanga prédication, il s'agit de la lignée de eloko moko Caïn. ezalaki Et les kobika scientifiques ne peuvent pas le savoir mpe parce qu'ils ne kotalelaka na possèdent pas la biblia révélation divine. ezali Mais par baoma grâce, nous pouvons le bakitani savoir. ya kayane Quoi qu'il en soit, ya kayen dans Genèse mpe chapitre 6, bato mayele bakoki koyeba yango te il est parlé de ces deux lignées. ekotali na genèse 6 ezali kosola L'une kokitana oyo était mibale lignée, moko était la lignée ezalaki humaine, ezali et oyo l'autre était la lignée kokitana ya divine. bato mpe C'est moko pourquoi ezalaki kokitana ya bana na nzambe de ces lignées étaient na ntina appelées yango moko ya kokitana oyo la lignée des ebengamaki fils des hommes et l'autre était kokitana appelée la ya lignée bana des na fils de bato Dieu. mpe bamisusu ezali te La lignée de kokitana Seth ya bana na nzambe constituait oyo les fils kokitana de Dieu bana bauti et na la lignée de Sete Caïn balaki bana na représentait la nzambe lignée humaine. mpe oyo bana na Kayina Puis ces balaki deux kokitana lignées se babengi bango sont bana na bato croisées, se mpe sont boyo mélangées, oyo mabota mibale oyo bango ont commencé à se marier entre bazalaki elles. kobala na bango na Alors bango Dieu décida de mpe mettre wana fin nzambe asepelaki te à akoka toute chair, kozwaki mokano ya aussi bien kosukisa oyo ezali nene ekelamu une nyonso na lignée se oyo que l'autre lignée. mpona ete sangisa oyo Et c'est de ekozala cette te lignée divine ezali qu'il kaka est nde dit, na mon nzela ya esprit kokita mo euti epai na ne nzambe contestera pas à toujours elobami ete avec molimo na l'homme. ngai Genèse 3, kotelemela verset 6. kaka te na Et si moto quelqu'un genèse 3 pense na que verset ces fils de 6 Dieu soki étaient bazali des kokanisa anges ete déchus, bana na nzambe oyo il se bazali trompe. bamwanje oyo bango bakwei bazali komikosa Venons justement de lire dans 2 biso Pierre, touti chapitre, kotanga na dans 2 2 petelo Pierre, na mokanda ya chapitre petelo ya mibale 2 pierre na chapitre 4 où se trouvent les anges déchus. epai nini Il bamwanje les a oyo précipités dans les abîmes des bakwea ténèbres et les bazali wapi réserve pour le jugement. babeti 2 bango Pierre 2, verset 4. babwakisi Est-ce bango que c'est vrai? Alors kuna dites na Amen. bisika oyo eleki molili mpe C'est bien ce que nous bazozelaka avons ntango lu. oyo bango bakosambisama D'ailleurs, yango nde biso il est également totangi écrit que les anges yango ne ekomami peuvent ete bange dayere kutu ne bakoki prennent ni femme kobala te ni ne se marient. babalaka na Et bango dans te bazwaka mpe basi l'accomplissement, te vous connaissez mpe wana cette kokokisa question liloba posée toyebi yango par les scribes. motuya oyo Une femme baskribe batunaki eut successivement babete mwasi 7 moko maris ayalaki na et cette mibali femme misato mpe mwasi n'avait wana vraiment pas eu de chance. ye azwaki Son ngolu te mari mobali na ye mourut. Puis le akufaki deuxième, puis le troisième, puis le mpe oyo ya quatrième, le mibale cinquième, le azwaki ya sixième et enfin le septième. mibale Vous connaissez misato tout ce récit biblique. na oyo ya Il sambo to s'agissait septième de boyebi frères lisolo qui, wana selon la loi ezalaki ancienne, bandeko devaient kotalelaka assurer la mobeko descendance oyo ya afin kale de bongaki ete préserver la bazwa mwasi tribu oyo et la mpona lignée. ete bakoka Alors il demandait kobatela duquel kokitana des na 7 yango sera-t-elle balobi ete dont la femme à la na lisekwa résurrection, Matthieu 22, verset nani 28. akozala Et le mwasi oyo Seigneur akozala répondit, mwasi ya à la nani résurrection, kasi yesu alobaki ete na on ne lisekwa prendra ni femme ni tokozwa mari, basi te mais on mibali pe te sera comme biso les tokozala anges. lokola bange na lola Ainsi, selon cette prédication, ces kotalela fils de kalite Dieu wana o sont mwana bana na nzambe oyo bazoloba incontestablement la lignée ezali de kaka Seth, na oyo ezali la lignée kokitana bénie de Dieu. Ce ya sont les Seth enfants de Dieu. oyo À cela, on pourrait bapambolaki ezali dire, bana na ainsi nzambe parle le Seigneur. yango nde nkolo À azali cela, on koloba pourrait dire, ainsi nkolo parle akoki la koloba parole de Dieu. lolenge wana nde À liloba na cela, on nzambe pourrait ekoki koloba ajouter, na yango mpe c'est tokoki la vérité kobakisa absolue. yango nde ezali Oui, oyo moboko ya solo à ces vérités, on pourrait ajouter cette kati na déclaration solo tokoki puissante. kobakisa oyo nzambe alobi na Et nguya c'était nyonso précisément au temps où le prophète Noé na ntango apporta oyo le mosakoli message lowe divin. Même mosako cette noa lignée des enfants de Dieu ateyaki ne l'écouta okomona ete pas. meme ata kokitana ya bana na Ils nzambe suivaient oyo la bayokaki foule. ete bango bazalaki kolanda kaka De oyo ezali l'autre bato camp. ebele bazalaki Ils na donnèrent lingomba même leurs mosusu fils mpe aux bango filles bapesi bango de bana na l'autre bango lignée. mpe bana Ils bango se basi na marièrent mibali bango et basangisi marièrent leurs sangisi enfants. mpe Les uns le firent balanaki basangisa eux-mêmes. ekotaki Les autres y furent entraînés. na Dans mosusu tous mpe les cas, bamemanaki ndenge la wana chose s'est produite. na makambo Et wana Dieu ne le nyonso voulait tu pas. kosangisasangisa Dieu wana voulait que le makambo wana Messie, selon la ekokisami chair, nzambe alingaki ete puisse mesi provenir mobikisi kati na de nzoto cette lignée pure et akoka kaka sainte koya kaka na que momboto l'on oyo peut suivre ya peto jusqu'à Marie dans le oyo Nouveau tokoki Testament. kolanda na C'est ntina pourquoi il Marie a décidé de na mettre kondima fin na à sika na toute ntina chair yango ye alingaki afin ete de aboma oyo repeupler ezali la mosuni terre nyonso par na ntina les ete 3 fils akoka de lisusu Noé kotondisa mokili oyo kaka na sans ce kokitana ya bana terrible misato mélange. ya Noe wana Lorsque le Seigneur dit, sangisa wana ezala ce qui lisusu arriva au te temps de Noé na ntina arrivera yango de nkolo même alobaki lorsque te le Fils de l'homme oyo ekomaki na ntango na paraîtra. Noa yango mpe kokóma na ntango ya mwana na moto Alors, nous avons le droit et le na devoir de ntina yango demander ebongi na biso tokoka comment kotuna cela
yango ekoleka ndenge nini makambo yango ezoleka ndenge nini lelo mpe ezali oyo ezali kosangisa na molimo bana na Nzambe bazali kotika batika te molimo na Nzambe kwa kokamba bango pe tokomi na esika oyo ngai nayokaki na mbala liboso na 1960 wana ntango Branham aza koloba na ntina oyo ya bibongiseli bazalaki kozwa na Apocalypse chapitre 17 bazali kolakisa oyo ebongiseli oyo ya kala oyo atali oyo ezali lingomba na Baroma lokola oyo ezali lingomba oyo ya liboso pe oyo mama na bango pe mingomba mosusu ekomi bibongisangisa bibongiseli oyo ekomi lokola bana ne ya basi yango nde ekomami na Apocalypse chapitre 17 na verset 5 yango nde solo na ntina ya mama wana na bana na ye bino boyebi malamu bakomi na bule pe ndeko Branham ye alobi oyo ezali tatoli moko ezali makasi yango etutaki ngai ti na katikati ya nzoto na nga mobimba abete bibongiseli nyonso boyeba ete ezali oyo bazali kotelemela Kristo ngai nasusolaki yango banda kala pene koyeba ete ebongiseli nyonso ezali komema oyo ezali mokumba to lilembo ya ebongiseli oyo ya liboso yango mpe likomi oyo na bule ezali koloba na ntina oyo ezali elembo oyo ya nguya oyo ya liboso baloption lokola nyama ya uli ntango ye azongisaki mpe alobaki yango makambo oyo ntango nyonso alobi ete bibongiseli nyonso ezali bibongiseli oyo etelemeli Nzambe ata oyo tali ebongiseli ya bapentekotiste ngai etutaki nga makasi mingi pe mobangi moko ezalaki vraiment na nzoto na nga mobimba mpe nga moko nalobaki ete moto na Nzambe akanisi ete oke vraimen moseka mingi ntango ezali kosambisa makambo oyo tala nanu soki mitie esika na ngai mpe soki tozongisi na ntango ya 1962 À cette époque, je n'étais encore qu'au début de cet enseignement divin. Ntango wana ngazaleka na ebandeli ya mateya oyo Nzambe apesaki ngai mpe nayeba ina te bonzindo nyonso Nzambe apesi ngai na ngolu na ngai mpe ezali komona likambo ezali koloba sasa ekoleka na mokili oyo natangaki yango na 1971 yeba ete basanga ebelebele koutaka na bakatolike bapentekotiste baprotestant bango nyonso to basanganaki mpe wana mokonzi ya baroma atiaki nyonso tu na katikati bongiseli makambo oyo mpe na konsila ya 1962 na 1965 mpe makambo oyo nyonso tu yango babongisaki yango batie bamouvement charismatique bato nyonso batelemeli maboko na batelemisi maboko na bango bazali koyemba na molimo mpe wana ezalaki kaka maloba oyo boyembo ya mbebo peko baza kokanisa oyo ndeko na biso azalaki koyemba ndeko na biso lockout lolenge moko azalaki koyemba lokola bakatolike bazalaki kosala nalobi ete meme kote koyemba ya boye euti wapi natali oyo nyonso ezali basangani ya bakarismatike mpe okomona ete ndenge nini banzembo na bango ekokani na baoyoyo bakatolike bazali kosala ntango bazali kosalaka makambo na bango ya kopesaka bakominio na bango mpe bazali kolembaka na mongongo moko ya moke mpe lelonge wana mpe bakarismatike mpe bango mpe bazali kolanda mpe mointe nyonso mibale ekutisami kotalelaka baoyo ezali bapentekotiste mpe na lingomba ya bakatolike mpe na baoyo nyonso to ezali kati na bango mibale yango ememami na lingomba oyo
oyo pe bango moko bazali kolanda. S'ils avaient commencé chez les méthodistes, chez les babandaki na baméthodiste pe bisika nyonso yango ekoki kozala mpasi mpona kozwa bapentekotiste. Bango bayaki mayele mabe mingi mpe babandaki kozwa kaka oyo ezalaki bapentekotiste komona ete oyo nde ezalaki ya suka, ezalaki na katikati na mokili oyo mpe oyo etikali bango bamemami kaka. Mpe bisika nyonso lokola nga nalobaki yango wana mena bazali kokunza bali kolanda kaka bacharismatique bazali bakolobaka na monoko na sika na ndenge na bango. Kasi nga nakoki koloba ete nayebaki na 1953 wana na mboko na Facel wana nga azalaki koteya mpe nga natelemaki na katikati ya liteya na ngai mpona ete yalaki vraiment nzembo moko euti na monoko ya sika ya solo ebimaki katikati na lingomba. Kasi yango ezalaki te lokola bamayembo oyo ya basango, kasi wana eutaki na lola mpe na poisa bato ebelebele katikati na lingomba wana bazwaki libati ya molimo santu mpe lisanga mobimba bazalaki koyembela nkolo na monoko moko ya sika mpe bazalaki kokumisa ye. Toli komona awa na esika oyo libatisi moko ya solo euti epai ya Biblia ya molimo santu ezali kondimela oyo ezali monoko na sika makabo oyo toujours nef ya molimo santu mpe tondima ete nyonso ebongi ete emekama na kotalelaka oyo ezali liloba na Nzambe. Mpe soki yango ezali kokokana eloba na Nzambe te ebe ete ezali na litangi moko ya malamu ekomami na Esaïe chapitre 8 kasi ezali kaka nde na monoko ya baanglais nde balobi yango malamu. Balobi ete soki bazali koloba boye te ebe te Paul ekoki kozala te mpona libota na verset 20 Esaïe 8 na verset 20. Ngai ya kotanga ndimbola wana mingi wana na mokanda ya liboso na lingomba na ya Efeze ekomami boye yo mekaki oyo bazali koloba ete bango bazali bantoma mpe omoni bango bazali bakosi. Apocalypse 21 na verset 2 okokaki kotala Apocalypse 2 na verset 21 okokaki komona bato oyo bazalaki komimonisa lokola bantoma bayeba ete soki réellement bango bazali batindami ya nkolo bayaza bango bazali kotala soki bango bazalaki koteya lokola bantoma ya nkolo mpe bazali kopesa libatisi ya bantoma ya nkolo mpe soki nyonso bazalaki kosala yango ezalaki kokokana oyo ezalaki na ebandeli lokola yango ezalaki lolenge wana te bango basalaki oyo ezali bokeseni bato ebele bazokanisa ete bazali na likabo oyo ya koyeba nzoka nde bazali kaka kotambolaka kaka na mopepe. Nzoka nde biso tokoki kososola kaka ntango biso tozali koyeba oyo ezali solo na oyo ezali na pole ya liloba na Nzambe. Ezali kaka na ntango wana biso tokoki kozala na makoki ya koyeba likambo nini Nzambe aza na posa biso mpe tokoka koyeba yango. Na ntango mosusu wana ekotelemela kaka oyo boyeba oyo ezali kaka koyeba ete kotalelaka ete oyo ozokanisa oyo epai na biso tozali kosala ezali malamu kuna bato mosusu ezali ya lokuta. Wana ezali ndenge nini bato bazali na boyebi oyo mokili mbe ezali na yango. Kasi lelo ezali nini kososola solo na kotalelaka liloba na Nzambe kasi kososola te na oyo ezali kosangisa lokola yango ekomami bino libota na ngai bima katikati na bango bokabwana bokoka kosimba na oyo ezali mbeba te bino bokozala mpo na ngai bana basi mpe bana mibali mpe bana basi ya Nzambe. Otalelaka 2 Corinthiens chapitre 2 verset 16 na 18 na kobyangama moko Nzambe azali kobenga lingomba ya Nzambe na bomoi. Lingomba wana yemei
Selon 1 Timothée chapitre 3 verset 15, lingomba wana yango ndezali moboko pe dans l'église. Mais l'église elle-même solo ezali katikati na lingomba pe lingomba moko yango etongamaki na etongami na oyo ezali moboko ya bantoma pe ya basakoli pe yemei ye moko azali lolenge wana na katikati na moboko ezali moboko pe oyo ezali moboko pe ya solo kosangisa moko ezali te byanga moko ya bobima pe bukabwani okwa kotala makambo nini ekomaki na Israel. Nzambe alobi ete ngai naponi yo katikati na bato ebele mpona ete ngai nalingi yo. Otalelaka Deutéronome 16 na verset 8 ngai natie yo pembeni. Mpe Nzambe alobi nini? Bozwa basi te baoyoyo ya mabota oyo ngai napesi bino nalongisi bino yango. Mpe nini Biblia elobi na biso na mokanda ya Josue wana kobyanga moko uti epai na Nzambe balobi ete bango bakokaki kolakela baisraele mabe te. Pe bala masali ete alakisi bango te biso nyonso ozali lolenge moko tosalela Nzambe na biso. Nzambe na bino azali Nzambe na biso oya pe tosangisa tobanana bana na bino na bana na basi na biso babana pe wana kosambisa ya Nzambe kwa tomoni ete 3000 ya bato bakufaki. Pe soki otali bozongi na Israel wana bawutaki na kanga mikunana okomoni ete na extrade mpe na Nehemi bango bazwaki basi oyo nyonso tu ya bamboka mosusu babenganaki bango mpe kobulisama moko eyaki katikati na libota na Israel. Yango ebongi ete ezala lolenge moko mpona biso awa tanto otala elobo oyo na lisakoli mwasi azali kotalela lingomba batina yango Nzambe azali koloba na tina na Israel. Mboka yango ezali kosalaki ndumba bango bazatiki nkolo na Jeremi. Nzambe mpe alobi boye yo ozalaki azangi sembo na nkolo. Dieu a utilisé cette image. Nzambe atala asalelaki lelingi oyo na kondima na sika tomoni kaka basi mibale kati na lisakoli. Moko ezali na Apocalypse 2:12 mwasi moko alati na motu na ye oyo ezali Apocalypse 12 verset 1, cela signifie que l'église Nouveau Testament est revêtue du soleil de la grâce et couronnée de l'enseignement des 12 apôtres. Elati oyo ezali moi yango lupe ezali na malakisi oyo ya bantoma zomi na mibale pe Frère Branham ye moko alobaki yango uke epai na ngai te. Mpe kotalelaka Apocalypse chapitre 10 ezali mpe na mwasi mosusu elakisami na biso wana yavandi likolo na nyama na yauli mwasi oyo na ndumba monene ezali te nyama nde azalaki komata likolo na ye kasi ye nde azalaki kotambusa nyama oyo wana elakisa biso te oyoyo ngumba bukula kwa ya makasi mingi oyo yango ekokunza obokonzi oyo te ya lingomba kasi kozala nde lingomba nde mutu ya mokili oyo ye akozwa bokonzi na maboko na ye. Okanisa yango boyebi ete etikali kaka na mutu moko na mokili oyo na nzela na yango bakonzi nyonso baprezida nyonso bato nyonso oyo ya mitema mabe bango bayaka epai na ye mpe bazokendaki kuna ti lelo oyo bakonzi na bangomba bibongiseli nyonso to bango bazali kokima mbango kuna na Vatican tamoso bango bakobanga ete tokoma bato na suka eza na bapentekotiste oyo bazalaki na ri wana Azusa ntango molimo mosantu ekitaki na 1906 qui était ici à Kassel, oto bazalaki kuna na Kassel na Milène na motei na bango Pasteur Paul to mosusu bango bakoki komona so lelo oyo makambo nini ezali koleka na kati na bana na bango ya mike oyo batikali bakoko na bango baza su bana na Nzambe te batikali kaka bakoko oyo
na maloba mpe ndeko na biso double nsima azali kotambola na ndeko Branham mpe asalaki kokesana oyo ezalaki na bapentekotiste na balingomba na katolike mpe akoloba ete nzambe azali na bakoko te ya mike kaka azali kaka na bana eloko nini ezali lelo bato oyo nyonso to balobi ete bali bakoko ya oyo bakokoliko ya bapentekotiste bazali so bana na nzambe te bango bakomi kaka bakobenga bango bana na bapentekotiste babatiste mpe bakoti kaka na kalingomba moko bango moko bazali lisusu na boyokani na mwango na nzambe te liba na nzambe ebongi ete teyama nalongo ete moko na biso akosala libiki ye mei du salut avec Dieu. ya lobiko na Les nzambe enfants ne sont pas croyants parce que les parents bana bazali kondima te mpo nete batata na bango bazalaki bandimi propre expérience avec bango Dieu. moko na moko esala oyo Mais ezali une séparation libikini na Elle a fait nzambe la sortie. kosangisa te kobenga C'est une maboko ete préparation. tobima et le perfectionnement de l'épouse. kobongisama mpe nzambe azali kobongisa libota na ye akoma vuma na peto En ce jour, mpe lelo oyo na ntango na biso oyo je veux remercier Dieu ngai nazali kozongisa na nzambe matondi uta na motema na nga l'envoi de son mobimba serviteur mpo nete atindaki mowumbu mosali na ye oyo azali mosakoli William Branham. oyo ezali William Branham Sans son ministère, soki wana mosala oyo nzambe atikendaki yango te tongai toyeba makambo nous oyo aurions te suivi la grande foule wana biso ndenge kolanda kaka libubu to ya bato ebele bazali kolanda nzela na bango d'égarement, oyo ya avec des sons de libebi tambour ya et de trompettes, libungi avec beaucoup wana d'alléluia. baza koyembaka na baaleluya nyonso tu Nous me pouvons baokenda libebi aujourd'hui biso faire la lelo tokoki différence. koyeba C'est mpe uniquement komona par ete grâce, kokesani nini parce que ezali nous na avons nzela ya entendu et ngolu reçu la mpona parole. biso Dans la tomoni mpe vérité, toyambi liloba na et nzambe le na solo Saint-Esprit mpe molimo nous l'a santu révélé. ye nde afungoleli biso yango Nous pouvons faire la lelo différence, tokoki na discerner. biso Et une autre kososola pensée me vient à l'esprit. makambo ndenge Lorsque ezali j'ai lu koloba mpe que la likanisi délégation mosusu eli pentecôtiste ngai na et la molimo délégation ntango pentecôtiste bato avaient bakoloba ete mabongiseli oyo ya bapentekotiste discuté de bango l'évangélisation basololaki na ntina oyo et ezali étaient kopangisa parvenus à koteya un sango malamu accord. mpe bango bayokanaki Alors, na je me ndenge na demande, bango mpe ngai na mituni et je me pose cette question très nazali sérieusement. komituna na likambo oyo Si nous invitons cette délégation ete pentecôtiste soki biso ezali à venir kobeta dialoguer avec nous, koloba na bapentekotiste oyo baya kosolola na pourrions-nous biso parvenir à un accord? ese biso tokozala na boyokani moko Et wana te encore non. mpe tondimi yango te Remarquez-vous de quoi il s'agit? bozali komona likambo Oh, nini Église du ezali Dieu vivant, lingomba na nzambe na épouse de bomoi l'agneau, mwasi na achetée libala par ya son sang, mwana mpate oyo recevez asomami na makila na de ye tout votre cœur la boyamba parole de na notre motema na Seigneur. bino mobimba liloba Laissez-vous oyo uti appeler epai à na sortir, nkolo na bino être mpe mis à botika ete part, bobima être purifié, bokoko bwatia na bino pembeni être nzambe abongisa épuré, bino nzambe ne alongola bino touchez à oyo rien nyonso ya d'impur. mabe bosimba oyo ya mbeba te Que le vieux levain puisse demeurer mpe oyo levio à son ya origine. kala yango Que nous ekoakoumela devenions une pâte nouvelle, na ndenge ya ewumela faite de sincérité yango et de vérité. elongwa totikala Oh, oyo comme ezali nous pouvons pate être moko ya sika reconnaissants pour la po parole de ezali Dieu. sembo tozongisa matondi na liloba na nzambe Alléluia, toloba Alléluia, aleluya louange et gloire lokumu soient mpe rendues au masanzo Dieu vivant. ezonga na nzambe na biso na bomoi L'Ancien et le Nouveau Testament, ndima na kala mpe ya sika éclairés par Dieu. yango nde ezali Toute la parole est révélée. kotiama na pole na nzambe ye moko mpe liloba nyonso tefungoleli biso ya nzela ya Maintenant, nous molimo voyons mosantu sasa epi tozali ce qui komona arrive à Israël. soki nakomi na Nous israele comprenons biso ezali ce que signifient kososola les jours de Noé. eloko nini elakisi voyons ntango na noa À nouveau, les croisements, les mélanges, tokomona les ndenge nini enfants de sasa Dieu ipi kosangisasangisa ekomi se laissent bana na plus nzambe bazali répandre kotika lisusu par te l'Esprit de Dieu. bakoya Ils se kopamela bango moquent na du eloba na prophète et nzambe disent, bango bazali nous avons la kosekaseka parole, nous avons mpe Christ. bazoloba ete biso Nous ezali n'avons na pas liloba besoin d'un toali na prophète. krist biso ya na ntina mosakoli te ezali ndenge wana te Pour m'égarer, je n'aurais effectivement eu besoin soki d'aucun ebongai ngai prophète. na bunga
ezalaki na bongai nazwa na bosenga ata mosakoli moko te kasi mpo na koyeba nzela ya nzambe mpo oyeba oyo ezali na bokeseni ebonge te nzambe atindela biso motu moko ye atindi lokumu ekumisama na nkombo ya nzambe na biso mobimba biso yali koyoka makambo soni te nzoka nde biso yali kozongisa matondi ete moto nzambe atindi na sango moko euti epai na nzambe mpo na libota na nzambe na ntango na biso oyo amen. Ete nzambe apesa biso lisusu lelo katikati na biso motema moko ezali kososola kozongisa motema mpe tozongisa matondi na nzambe kokutaka na motema na biso mobimba mpo na lisiko mpe bolimbisi mpo na lobiko mpe ya kokangolama mpo na oyo nyonso ekomi monene mpe ebule na miso na biso kozongisa matondi elongo nzambe na biso na losambo moko oyo esangisi biso nyonso biso tozali oyo bakitani ya baponami ya nzambe tozali oyo bauti epai na nzambe mpe toyali oyo libota oyo nzambe moko aponi tokumisa nkolo mpo na yango ezalaka biso te na esika oyo kasi ebeli koyeba oyo nyonso bazali katikati na lisanga oyo babotami esika lokolo bakomami na Hébreux 12 na verset 23 bato oyo nyonso bazali kati na lingomba ya nzambe na bomoi kasi biso na lisika oyo mpe na ntango toni kozongisa matondi epai na nkolo kozongisele oyo ezali misala na ngolu mpona ete tala ete soki biso tokokaki koleka mwa mosika ya makambo oyo wana biso tososoli yango tolokola bamisusu biso tolingaki koyeba yango te soki moto aye koloba na ngai iyo biso toyebaki oyo nyonso mpe ngai na kozongisele maloba ete yo oyebi nanu te biloko nini obongaki oyo oyeba lelo oyo mpe ozali koloba ete oyebi nyonso po ete komami na mosakoli Ezayi koloba ete ngai nayebaki yango kotelaka Ezayi na 48 na verset 7 nzambe azali na ntango na ye mpe na ngongo ye mokasi abongisi epai nini azali kosala. Tala lelo ezali nde mokolo na biso kombo na biso ekomisama totelema mpe tokumisa nzambe na motema na biso mobimba frere osabondela mpe tobondela ye mpe na ye elongo tata na biso ozali likolo tozongisi matondi mpona nguya liloba na yo mpona nyonso oyo osololi na biso na ntongo oyo kolo yozwaka oyo ayoti bango pembeni mpo osololi na bango mpe ofungoli bango liloba na yo yosali yango mpe na biso na ntango yosali biso ngolu yosalaki eloko moko te soki yo te yolakisi babombani to na basali na yo basakoli mpe bango mpe ebonge ete bakoka komema maloba na libota na yo oyo yotikaki te kosala lolenge moko na ntango na biso nzambe sembo tozongiseli yo matondi elongo uta na motema na biso mobimba mpo na ngolu no monene mpo na mawa na yo mpo na bolingo na yo katikati na biso nzambe kolo yolingaki libota no Israele biso toyoki yango yozali mpe kolinga mpe lingombano mpe mwasi na libala na ntina na yango yo ozali kosolola na ye yo ozali kolakisa ye mokano na yo oyo ezali kolakisa oyo ezali solo na oyo ezali solo te na yo nkolo lokumu mpona ete oyopesi libota no ngolu tokoka koyamba mayele oyo efungwami mpo na liloba na yo mpona koyoka liloba na mongongo na yo nzambe sembo lokolo yo osalaki yango ntango eleki na bantoma na yo lokola elobaki na bantoma na yo epesameli bino mpona ete boka kososola oyo ezali mabombani kasi yango epesameli basusu te o nkolo yo ozalaki ntango nyonso libota moko oyo bazali koyoka liloba na yo ata ntango bango babungaki ete baleka na konyokwama na koseka to na
Ils ont demeuré à tes côtés. Ils sont demeurés fidèles à ta parole. Ils sont même allés jusqu'à la mort sans craindre de prendre témoignage devant les hommes de ce que tu leur avais accordé. Accorde-nous aussi cette grâce, Seigneur, afin que nous n'ayons pas honte, mais que nous sachions que tu seras avec nous, que tu nous porteras jusqu'au bout. Loué soit ton merveilleux et glorieux nom. Nous te remercions encore pour cette matinée, pour ta parole et pour toutes les promesses dont nous voyons l'accomplissement dans ton Église et aussi pour ton peuple Israël. Bénis ton peuple, Seigneur. Telle est notre prière profonde. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.